Emeraude dans l'âge nini? J'ai 22 ans. Vous avez 22 ans? Ouais. Et les années ont tazoua. Et puis des deux na mort na linis comme bon oui. Donc il y a dit que vous avez bon défaut. Donc pour bah tout ce qu'on a comme ça un défaut na. Sylvain Tipaka nana 4 bana. Donc le bananga moko élection que na mutu ampiaka. Bolingo tambola na mbongo papa. Bolingo sele za ba. Bolinga. Bolingo tambola na mbongo. Ah nzambe. Je pense que tous 8 ans au solana yo et puis aux 8 ans yoka ba candidat na biso. Na ba misa to ndongo yoki, mutu nini omoni que okoki peut-être comment naé pour voir si vous pouvez tenter quelque chose ensemble. Donc candidat numéro rencontre des âmes sœurs New Look. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme Rencontre des âmes sœurs New Look. New Look, pourquoi? Parce que tu changé en façon, il y a ça la façon de représenter. Avant, c'était juste la personne où a partenaire dans un bon couillard au leka. Tu tout n'y a pas question, après si ma critère naïe à lobby OEA lingi et la moto a intéressé ou azotala à travers le numéro de téléphone européen ça n'a pour tenter quelque chose. Mais cette fois-ci, d'abord nous avons changé format. Il y a plateau d'Abisso. De l'autre côté, vous avez touché rideau ezali parce que biso cette fois-ci to sali to luki 3 candidats, c'est-à-dire baneko baza luka ba partenaire pour une relation sérieuse de to bomi bango na sima. Pendant la conversation, na ba question to retourna ne na suka moi si to mobile leur vanda awa a gosa la choix partenaire par rapport à ba numéro oyo to copier ça bango. Je pense que la bandeko on a nous bandi kotala émission la vidéo bozo on a la playlist la biso il y a encore des âmes sœurs New Look beaucoup tu as déjà que tu as la vidéo bozo tout ça là qui vous allez retrouver que tu as la même tenue pourquoi parce que nous enregistrons émission le même jour. Tout à l'heure tu as eu bon Rolanda il y a vidéo bozo kotala il y a ndeko moi si il y a qui a ça la choix mais bah critères naïe et correspondent à ma partenaire naïe et cette fois-ci tu as ça occasion d'andeko moi si mususu yepaya azala mituna na botuna et ensemble na toyeba soki agozwa o biso to poneli eto et osenga avec la public. N'hésitez pas de nous contacter, c'est une émission de télé-réalité. Vous pensez que vous pouvez passer sur notre plateau parce que dans la poste ça la choix à moi si tu es à Mobali Bengabiso et nous allons organiser cette émission pour vous. Rencontre des âmes sœurs New Look. Rencontre des âmes sœurs New Look. Candidat numéro 3. Oui. Vous regrettez ton ennemi. Peut-être que vous serez au moins c'est plano na Joyce. Ah non, non, même pas. Na sepele kaka na kombo na et puis na voix na c'est tout. Vous avez la force de t'attendre. Ah non, même pas. Candidat numéro 2. Ah oui, oui. Vous regrettez. Bon, alors mon quand même. Na regretté dans le sens qu'il fallait que na monnaie non. Ce groupe pour na ngai na bimandeti. Oh. Ouais. Ben na obi babu to na mo la ta face da hote. Nga ku tout est pas ça compliqué. Ay belo azo lukate na vie. Donc c'est cardinal mo azali gentil, il y a bimi quand même. Na bima ga pona osunga mais déjà déjà il y a rien. Na biso ma papa. Ah, mais est-ce que vous aussi peut avoir pour ça ba choix? Oui. Bien sûr, oui. Tout ça pour nango. Oui. OK. C'est là encore ce que candidat a mis balai alors. Pourquoi pas? Tu espérer peut-être Mamabé aux ala. Oui. Et Zali, tellement tout ça m'a bien pesé. Candidate numéro 2, elle s'appelle Emeraude Tiaka, une Congolaise dans le sein de la public Beta Maboko pendant Gazo Kota. Emeraude, bonjour. Tellement heureux. Faut m'y Kati. Yo maman il va faire d'abord mon nom. T'as nos caméras. Vous allez bien? Ouais, ça va. Très bien. Les lots ont déterminé que au sein la choix. Oui. Emeraude Tiaka. Vous avez monté à la province de Bandundu. Bandundu. Ok, 100%. Non, 50-50. 50 sur les arbres. Maman Mouta Bandundu, papa Aza Mouyaka. Papa Aza Mouyaka. Imbela.
Mais vous avez en général, mais vous avez ma province différente. Vous avez Kinshasa, vous avez non, na Kinshasa. Negrani na Kin. Na commune. Ngalema. Vous avez Ngalema. Ok, mais le lot vous avez Ngalema, tu changes déjà. Oui, Nazara Ngalema. Vous avez tiré papa et maman? Ouais. Ok. Vous avez Balaboni? Non, non, Botité. Non, Botité. Pourquoi? Bon. En fait, mon bali a mal serré, on a robotani Azana. Azana hein? Ok. Voilà, merci. Emeraude Ntsaka, tu sais pas les mingi ko yambayo na émission la biso. Emeraude Azana Jinini. J'ai 22 ans. Vous avez 22 ans? Ouais. Emeraude, il faut que ça aille solo, hein? Ouais, j'ai 22 ans. 1900 combien? Bon, 1900. Non, moi, en 2003. En moi, 2003? Ouais. Ah, des quantièmes? Et né de la fin. Le botami les quantièmes, donc, jour, le botami, le 9. Le 9, 2 mois, 2003. Donc, le 9 février 2003. Ouais, 2003. Ah, ok. Donc, Emeraude a 22 ans. A botami bon en février. A bien à mois d'été. A 100% Moutabandundu. Si quoi Emeraude, bête son dans le solo. Ni nyango kaboli ona mobile bozaki nae. Yo mona bata 22 ans ba âge wa mopeso ba déception ma bé hein. Les musiciens la biso mo mboka lobara. Muta 25 ans ba mauvais souvenir ko lenga muta 100 ans. Donc moi la zana muke ma kombi na ba déception ya makasi na vie. Bon ni na wa ko asali o lisusu. Yo mto sala ki mabe to yem tabani mabe. Bon, ezako question mabe te. Bon, premièrement Aza mobile moko eloko tindela neto kabwana. Un an nous akabarati. Le prix de dé alingi nzoto mingi. Ouais, donc pour mibalo piaka, baza mibali moko balinga banzoto makasi. Parce que ngasko bongo dans na piaka na kolinga nzoto e bande vima ko simba. Donc ngaso mbalo olinga nzoto sera il faut zande na mbo. De yo piaka mingi na muto pa piako mingi. Ouais. Donc ce kuto pia mukie. Candidat numéro 2. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Attends, Isa. Nazana yo. Donc, il y a un peu pété. Ce que Zali. C'est ce que Zali. Na olila. Il y a un peu pété là. En tout cas, faut y aller ça. Il y a la Ligue 636. Donc, donner vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrez ce qui déborde. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bon. Donc, on peut. Il y a un son qui c'est là. En tout cas, donc, au bout qui est pour aligner nos autres mini, mais ma bonne. Azala qui n'a pas de bon, super ça. Aligner nos autres mini, mais Azala n'a pas de bon. Aux assises, Azala qui t'as pas Azala. Azala n'a pas de bon. Ah, Azalani. Nous sommes Azalani. Sinon, comme il s'est sala sala. Que Bazali n'a pas la possibilité. Bon, Azad n'a pas Azad de bria. Donc, à des prix à la vie. Azad n'a pas payé à Simba. Ce qui est belé, à Rosimba même $100, mais à Kabarou. Je veux dire, mobile moi Simba $100. Pour moi, la blague non à Kabara, pas ça on n'est pas combien. Ça il faut payer ça en cette. Oh. Ah. Candidat numéro 1. $100 on a des discours papa. Dès maintenant $100 elle sous. Candidat numéro 1. C'est pas possible. Il y a beaucoup de trucs à raconter. Pour yebisanga nan. Pour suivi de Golukani. Et Golukambo msuswapi. Pour qui n'a le lot et c'est un transport aux anamwambo. Na ke na vie ou na zui. Na ena ngona ndako. Au moni pe ke muto sali effort. Azonne soit pe ça. Donc yo mo balazo asimba $100. Ça peut être $100 de prendre. Je suis content à l'année. Le doit l'homme coquille comme ça. Tant que vous aurez pêché au sous. Après, c'est là il faut l'amener dans Gérard. Toka bonaka. Ah, yo de après un bon yo de Gérard. Après ça ngamboro. Attends na $200 avant au Kabola. Il faut donc comme maintenant na maboro na. Ah, donc yo linga mobile ya azumbo ngo so pesi yo. Yo ce qu'on doit de gérer. Donc gérer poche na yi. Non, après ça petit et tikali ya ngapeka. Candidat numéro 2, c'est petit. Papa. Non, c'est pelandi na mambolo. Imagine toi à 5 heures. Na souka fait un mois na 8 salaire, mais salaire on en a nous
na rolonga na ata 5 $, te na somba ta moi ji moi ne ji moi bonameli na ye na ngwe pa na ye et puis sera lingi a pesi ngai sera lingi te aboyi comme ça na compte non. C'est quoi la question mon na tout là public là est-ce que na tunika question na yo candidat numéro 2 au quoi accepter salaire na yo so reçu na musala tombo no so gagner au quoi accepter na pas moi si na yo donc c'est-à-dire au présenter nyo so gagner na maboko moi si c'est-à-dire ne va le relaxer moi si nos salaires na yo za pour tout contre bon na za na pour mais na rozala ou soit na za pour na ye nango na la kisipe te lo na indo sala soit te lo na sala e futinga aboyi mais ya rozwa nyonso tant on la c'est futinga bozu pe nyonso pe si yo le bon yo simba yo de ce comme to gérer non donc moi ça gérer là à noter NON candidat numéro 1 moi ça gérer mon autre gérer te rien que question là ouais mais c'est ça moni makambo yo na ndenga kozalela mwasi na mobali ndenge tozalaka na mokili to ndenge tokuta na mokili makambo tu ekendaka na kosolola mwasi aza wana te mpona kozala mowumbu ya mobali mobali aza wana te mpona kozala mowumbu ya mwasi toza bato moko oyo awuti na libota na ye oyo awuti na libota na ye tofandi topesani ide oyo ekosunga biso mpo tokende au-delà ya vie na makambo mosusu toza toprétendre kozala nango na mokili mais mwasi soki aye ambition na ye eza kaka mbongo yaka nango pesa ngai papa tokosukaka na okaba te na poso ka question soko zwi salaire na yo oya nango opesa mwasi na yo mwasi agérer kasi yango nalobi te soki ayebisi nga te oyo ye akosala na mbongo nga moluki nake koluka ye akomi ye abomba est-ce que vous êtes vraiment sûr que na kobimisaka na pesi yango mais ye aza gérer atenda buti yo luki oyo nango ye agérer mbongo ebongo so mpe agérer yango mpe mabe au te ke osukisa biso kaka na kokabwana donc c'est mieux yo no gérer c'est mieux nga na gérer soki ya kolinga koexpliquer nga vérité réelle ya kete soki opesi nga mbongo oyo na kosalela yango boye to na kobomba po esunga biso lobi to lobi kuna oui ça se comprend mais soki vérité eza te bandeko na biso mutu pasi ya papa candidat numéro 3 celui-là vous êtes d'accord il y a opesa sa salaire et pas moi si moi ça gérer yango oui exactement je suis pour parce que c'est la femme sait bien gérer la maison et puis l'économie en dako. C'est-à-dire, biso mibal to ko gérer pena makambo etali mongo te ou finance en dako. Très bien. Je laisse cette question à public et à biso. Question à biso il y a lelo. Ezali, est-ce que c'est bien de laisser votre femme gérer votre salaire? Tombo ou nyoso yo gagner oui nango pesi moi sinde à gérer. Est-ce bien ou mal? Botiki la biso ma réponse na ba commentaire na bino. Na ba commentaire juste au bas de l'écran. Et n'oubliez pas d'aimer notre émission, partager parce que c'est une émission de télé-réalité mais ça vous détend aussi donc n'hésitez pas. Sikoyo oboyi mobali parce que lingi nzoto mingi mais azoka ba mukie. Sikoyo yo ba jani ya mibali olingaka. Tokeno na physique. Elo nini atiraka yo pa mobali. Elo nini atiraka na physique ya mobali. Olinga mobali na za nini? Bon, premièrement, baja mibali na wana lingaka. Na lingaka mbali aza mulai. Azala munene te menzoto mikie ponga na dia munene. Et puis mibali azala na lors. Bon na mibali à lors. Mobali na lors. Oui, mibali a souki vraiment baja nanga. Wa kanga ba souki. Ouais, et puis azala na mandefu. Mandefu lo ba fali na ba fere ne ba na bele boy. Ah, voilà physique na yo. Donc mobali azala ba lors, mobali kanga souki. Mobali azala mandefu, mobali azala mulai maganzo to mikie. Ouais. OK. Ce qu'on côté la valeur, olinga mobali neni déjà on l'a dit que yo mobali fa na mbongo, c'est ça non? Ouais. Donc mobali en pierre ayate. Nditi mesko ndika na zabo sko mobali pia ka yandi. C'est quand même melanga malheur. Boyo ko construire avenir na mobali pia ka tobeti pe lisolo pa batu 20 apita. To bandaka na yo na passe tala le londe to komi. Et on a frené vie na. Ah, vous avez alternaté, hein? Ouais. C'est bon. Là, je vais entrer un peu dans ma profondeur récente qui tourne minute. Donc, il y a mobile, azala logs, azala moulaï, azala kangara suki, et puis azala mutaza, azala mbongo. C'est quoi, quand même,
yo moko ba défaut ne zarani o yo moko o mibali balobana na yo tango zangi na mobali wana ne zo mona mobali wana linga nzuto mingi makabarate siko yo mobali wana défaut ni na no lobana défaut ni no zarana na relation ba reproche go mingi bon ndeti nga siko ba défaut na ngana zarana premièrement na zarana mtazua et puis de deux na moko na lingi siko mbongo mingi oui donc yo mo ebi ke linga mbongo eza défaut donc pour ba tout ce qu'on comme ça un défaut na OK. Alors mobali no baloba no mingi oza zuwa makasi et puis linga mbongo mingi. Et puis défaut na ngande ko linga mbongo mingi. Wana ne mibali baloba na. Mais yo mo siko na kati no mona eza défaut. Eza défaut. Eza normal que yo faut mobali pe sa mbongo yo gérant. Ah, OK. Candidat numéro 1. Ouais, c'est présenté moi vite fait pour la découverte de la biso. Combo na yo, bana, âge tout ça. Ouais, nga comme Sylvain. Sylvain Tipaka nana 4 bana. Moko ya mwasi 3 ya mibali. Ozala âge nini? Nga naza dans les quarantaines. OK. Et c'est présenté pour Nando Gwazawa. Ouais, moi Charlie Kilisho, Moussoueli 100%. J'ai 35 ans. Naza mon amour ya mbali, à 5 ans. Na débrouillard quoi. OK, candidat numéro 3. Oui, je suis Daniel Congo. J'ai travaillé quelque part et puis j'ai des enfants sexe masculin. Je suis Yaka 100%. Vous connaissez Yaka? Mouyaka, voilà. OK. Voilà. La petite opportunité. Question de nos apôtres pour tout nabango. Bon, question de est-ce que ceux qui n'a sali choix ya mobalo nga azali pour ça akolinga to sala na ba projet biso mibale ou pe akolinga ba projet wana ngandi na za gérante nango ok question ngeza candidat numéro 3. Oui papa journaliste. Question na lobby est-ce que ceux qui le lobo balani beaucoup mis en relation akolinga yé bo sala ne projet ensemble et puis projet ngo yenda gérer. Genre, on va bosser les boutiques d'habillement, boutiques yaote biloko, bofuli magasin, to bosser les lots mais to bosser les terrasses, mais yende suko mutu, aza la gérante. Pour lingango. Oui, totalement, elle a raison. Nako côté n'a pas faire tout travailler ensemble, mais côté finance ou à gérer azala comme gérante numéro 1 là et ko les caté. Franchement, on les caté. Parce que nabi basi na entreprise vraiment ba kamakasté. Si on a ligne réussite, il y a vu n'angana yété en tout cas mieux vaut nga mona zalaga na première place que yé et on les gâté. OK. Candidat numéro 2. Ah ouais. On dit ma bosse la business dans moi aussi et puis à gérante. Bon, comme ça la business ngana yé, on préfère en mais moins qu'il y a l'ouklé quoi mon robot yé. Oyo banda rosunga yé na ba petit besoin na yé na ba makambu na yé awana naza d'accord. Mais il y a la business bisomi balé et en plus il y a la gérante. On a jamais. Candidat numéro 1. Oui. Vous êtes d'accord non? Non, tu es d'accord non? Premièrement, na makambo itali mbongo esuka kana ko bendana. Moi si na yo bendana ni eza ba mabino mbayo. Si yango na lobaki tout au départ. Yo o sa couple na moi si esi matepo bobeba na suka. Tokobeba na kaka. Pourquoi? Soki kaka la kisinga kaka mutu ya train to mutu alikambu te yeba ke na suka tokobenda na kaka. Na makambo mbongo et surtout netinga. Jour mususu na rola mukana tongo na bibona na besoin na salle surprise. Par exemple, natalika na bambongo na babidie biso mbongo na bibona mbongo na kena payer car. Na ebisi était na bimi na mobali. Na komi na nzela na kenda pona somba car na kuti peut-être cop mususu yo pesa biso mbongo. Tant ya koyebisi ezate na kena na sisa cop wana. Kozonga peut-être so efare so isimbi, kozonga na nga moniteur ke ko luka lisusu ba makamuso to bando benda na pale. Donc na ndenge ya bien, c'est mieux ko lukele kaka entreprise na ye moko a gérer asala makamu na ye. Après ça a un rapport na ndenga bolingo ndenge ezalaka to na ndenga foyer nyonso to fa rapport na no pesa za po pour no liambo ngoto e sikela ngo libé ezaka mwa mayele moka ndenge ezalaka kaka to kompe ko lepe mbongo to ko lia na biso mais ko sangisa kaka place moko kaka to fandi kaka makambo mbongo to traitara biso nyonso mibale na entreprise moko et tira la osimbate. Nabika yokinga est-ce que vous pouvez accepter Bovaina mobali na ndaku
mobala otala clip moko ya chanteuse moko to otala film moko boye ayebi so abi mwasi tanga wike na kraka fio fort na rafa na fio na lela e fort okwa septembre non septembre okwa septembre te poani mobali na ngalingaka ata mosusu rebo mingi alela rebo fort olinga loka mo bon ndeti nga na d'abord nazalaka déjà fan ya Fally mais avant nazala fan ya Fally fo nazala fan ya mobali na nga mo parce que mobali na nga aza fan na nga te make etombe fan ya motu mosusu sikoyo mais mobali no quand même oyeba kozala fan ya Fally oyeba oui oyeba papa candidat numéro 2 oui okonimaka nde alobi ke olingi mwasi no mwasi abetaka lisolo nini alela ne Fally fort alaka fan na Fally okoaccepta yango ka eloko relation mo bovai na ndako Fally ozwango ndeni bon soko ayebisanga ke asepelaka na misiki ya Fally na retrouvant normal mpo à partir ya misiki mpe tozwaka mpe mwa baleson moko boye mais ya koyebisanga ke nalela Fally fort te wana na koaccepte yango te erokozela biso mpe baproblème comment est ce que yo mwasi nango na place oloba nanga olelanga fort mais obetaka to olela Fally fort. Candidat numéro 3 papa journaliste oza d'accord nango ke ozala mwasi no moko oyebi ke mwasi tanga alela fe regola fort en tout cas kote kuna sololi wana loyaki moko wa golwa mpo nimeli oyo eya pene nimeli ya golwa pena bon laquelle a le côté la Fally boyo siko komo olinga ngo mpo oza fan na fere to suppose siko ke fan ya musicien moko oyo oza no na lien moko na ye te non omoni na vie il faut plutôt lukaka totiaka bato na vie ya kaka c'est-à-dire moi si az esclave te faut kotika ye mpe apemaka papa bovandi bota TV bota clip ya Inosi B oui moi c'est dans babi ndevo na lela na garçon oyo ngana pena facile yo ni mano on mona normal ça facile en tout cas na compliqué parce que elle vit chez moi et non chez Inosi B ou ba musicien sosoara tu vois donc faut que un peu na moi liberté à se détendre dans le bloc. Tu permets que moi c'est un fantasme na na mobile mususu eza problème te et pas de quoi. OK candidat numéro 1 ouais tu peux accepter ça que moi c'est un fantasme na musicien moko boito to célébrité moko acteur bo vanda ndako boy alo craquer na ejo moko na TV niveau na lela nga célébrité oyo o trouver normal papa na ngai nazo biso na makambo basi moi ça on dirait nako bimisa terme nini oyo batu na ba téléspectateurs bako sepela moi si batike la raie tenté toi na monde de business ngai nako zala proche na artiste moko oye abeti to loka sepela kana ye abosani musique na ye asepeli na artiste wana mukolo artiste wana ya lukanga na ndako eloko esalema ngai nakundima ngo jamais sepela na musique artiste mais ko sepela na individu ko leka mobali ozalaka na ye na ndako ba lelo pena madesu sa yo moko fongola nzungu OK donc pas no elekate OK sikoyo tout à l'heure tu bete no lisolo lobi obwaki mobali na yo parce que azokaba mukie malingi nzoto mingi sikoyo yo na ngamu na yo po linga nzoto mingi to linga nzoto mingi te bon premièrement ngapi bon ngapi na nga mutu mona linga nzoto mingi OK bon nga vraiment c'est l'eau quoi dans hein OK donc il faut ezala kaka OK on a à l'aise OK ce que plus grand délire na yo ezarani le mo lingo sala ya délire moko boye ya makambo wana le mo lingo sala yo mo lo baye ça dit le mo na sala mo place mo boye na sala likambo place mo boye ezarani délire no mune makasi bon et le rose vraiment na dina makasi bon ezakaka na ko lo ba serve oui on dit na dina makasi OK peut-être tu comprends question mais on peut passer bandeko na kuna tozolanda to bandi na candidat numéro 1 oui question ni nozala wa otuna ndeko na biso mwasi question na nga liboso na lingi na tuna ndeko na biso mwasi choix na ye na mibali ndenga lingi mbongo à part mbongo azana bolingo mususu te akopesa mobali to ya lingi kaka mobali azalaka na mbongo mobali akoya nazoluka na ye bokolinga te ko créer na ye kosala na ye nzela
Pour aboutir na mbongo. Yo moko a besoin de gérer mbongo. Mais mobali aye. Ozo sentir que te mobali azana vision na makambo mususu o eko sunga bino na vie, na foyer na bino. Mais azana mbongo te, mais azana capacité wana o sala makambo mususu. Mais yo wana olingi mbongo. Au moins te ko perdre. Pourquoi répondre? Bon, premièrement, je vais répondre. Oui. Pour donner le belnaï, je vais sonner et là, ça peut être donc, ça peut être la piaka. En tout cas, maman, quand la question. Oui, pour le belnaï déjà est foncier. Pour bolingo, non, linga langayu. Pour un mois, si moi, je à quoi va na mobile, ni à son belé papa, d'être na bodon, am tumoko. Na lula rolate na mtu moko ya matalana dona lingana sala mama matalana do place na za basani ba ba ngasiko ekuta nisiko ke na za mbali moko kipangati asombela ngelo tino za nende. Est-ce que vous comprenez bien? Donc aux autres prétendre aux années loko me wana ngoposate. Donc koloba nga moko election ke na mutu ampiaka. Bolingo tambola na mbongo papa ba bolingo fele za ba. Moko linganga. Bolingo tambola na mbongo. Ah, Nzambe. Candidat numéro 2. Oui, papa. Question. Bon, dans la question pour nae. Na okami bengi fi matalana. Ngasko na baboui. Na lo baboui. Ndeza wana yo déclaré nzoto. Ce qui est arrivé que mobali apesa na yo mbongo. Mais na nzoto za makasité, ero déranger. Bon, pour nous, si on peut s'en pour nous, wana est dérangé dans le monde. Yosko on peut signer un rito. Oui, c'est alors les lambongo. Mais papa, bon, nous mettons pour la nambongo qui comment on sait ça dans les yo nambe tuté. Yo soka mobali za na. Ata mobali, c'est ça que ata to anonda moko. Ata to bota iba ki afa to sala ngo pesa nga kambo. Te voilà ce qu'on a part na yo. Et comme qui mutema mabe, qui mutema mbindu. Qui mutema mbete. Oh yoza nango vraiment. Salama kasa. Candidat numéro 3, question. Oui, merci beaucoup papa journaliste. Avant na kota pena juste ya question na ngai. Na ngai na banda otuna nanu mama Emerode. Est-ce que ndenga zawana tindenga komi na ba mbula wana? Et si déjà azong sambonga wenzetikala qui va passer mon à Windsor, qui nous sala Windsor, il y a un retour que mon ou tigali ne fait qu'un petit rien tigali na Windsor. C'est ça là. Répondre. Bon. Pour nayo, donc, n'a quoi répondre au thé parce que dans malobala bino nyonso et l'axi déjà qui est malobala belle piaka. Donc, en fait... Tu as posé une question. Est-ce que quand on est à Wendy, au Zongi, est-ce que ce soit il y a un Zongi qui est bon et Tikali que non, maman est dans le Tinanga Wendy, 3000 Tikali. Au salaire déjà. Répondez les gars, non? Au salaire, tu côté pour aller. Nous, on a sali Wendy. Est-ce qu'on bon et Tikana Zongi sa poigne? Candidat, mon tour, tout la question là pour là. Il y a un comprendre que, en tout cas, il y a un succès à venir dans Libala parce que lelo ceux qui n'ont pas bali on a tué nanda kunangai. Oye libala n'est-ce pas non? Ça dit tant aux obéta le solo et mbongo na libala eza oye musalate. Ça dit oyende libala pour sala makambo ou bali laka. Non aux obéta le solo et mbongo wana c'est-à-dire c'est que libala ngo eza lokwa ipana yeko meza musala to libala. Voilà, libala eza musala oyoye il faut pas foutre au salaire. To ezali vie oyo kokoye bosala na mobali bokena ensemble. Libala pona yo. Ezali musala oyo ye, c'est-à-dire on dit que la mobali bilamba, on repasser la cahier, on la met la cahier, on qui pas cahier na metu, na suka na futa ka mbongo, to ezali oye ko pemeni ya mutu po bosala chemin ensemble na ba moment ba bon moment na ba mauvais na ba pire moment. Pona yo libala ezali. Bon, premièrement pona nga libala eza copti. Bon, libala eza ke vu que na ligne déjà mutu. Na ye verrier. Donc il faut tout ça la route ensemble. Très bien. Faut tout ça la chemin nganaye ensemble. Mais au cas que tout ça me fait chemin ensemble. Donc aza obligé ya ça ni qui peut pas besoin nga. En tout cas,
On dit que tu as posé na mbongo. Mais mbongo mobali les kaka. Ok. Oui. Voilà, je pense que les 3 candidats, vous avez la question sur tout le bango. Vous avez la question sur tout le bango. Voilà. Donc, si tu comprends bien, toi, tu cherches un homme où il y a besoin en charge. Ouais. On va occuper yo, pas besoin de yo. Donc, sur le lobby, il y a 12 heures, 1 minute à saler lieu. Aza na lox, aza na suki ya kangaka. Pourquoi je suis en train de lox na suki ya kangaka na mandef? Bon, exact. Donc, mi bal fait même ba lox, hein. Donc, bal mort va dans ba côté. Donc, il y a la lox. Oui. Bon, ce que sur le mobile, on a la possibilité, mais il y a la lox. Et on est donc il y a un bon pour la lox. Donc, t'es pas simbaté. Faut en suki. Donc, pour aller à un mort dans l'aine avant de bal na simbe na suki. On simbe na mandefu. Donc, et ça on a pu moi baja. Mais gros, ça peut mobile, on a la lox, c'est comme si on a la lox. Ça c'est lox. On est soit il faut mise à la non déjà. Bon, yo critère ni no pesa. C'est que yo linga mobile mais la diamba. Te diamba de simbate. Ah mais la cigarette. Masanga. Bon, masanga pas de problème. Yo mo mela masanga. Oui, na mela. La bien ni. Dans la mela bof. Ah OK. Sugo au so langwa na vie. Na langwa. Au langwa déjà. Oui. Ah, balebele. Non, balebele te. Des fausses. OK. On va compter en haut. Depuis quand? Azabena matalana ya solo. Zamba fait. Fia matalana qui barala ngwate. Na sauté au pe na sauté la vie na ngai. Boso na ngai te pardon. Fia matalana qui barala ngwate mabete. Sugo yo mobala, yo mo na so do melo comment na ba combien de bouteilles? Pour la ngamo dans la souka na ngane belete. On met la peut-être 2 pots dans la DG cook. OK. Sugo pour là c'est comment na ba 4 pour là. Ta 8. Donc, nous parlons et ça, on a déjà vert. Donc, c'est que ça, on a mis là. On a mis là dans la zone énergie. OK. Et pour nous diminuer déjà. Besoin. Pour la pamba. OK. Papa journaliste. Oui, papa. Oui, bah tu vas basu bamila masanga na énergie pembeni. Ko buka na te ayebi ninga ko dominer drink na ninga mabeti. OK. Donc, énergie, on était déjà. On a une question à la télé. Quel est le candidat numéro 2? Moi, ça met la massanga, ça passe. T. Ah, candidat numéro 3. Oui. OK. Candidat numéro 1. Moi, ça passe, mais le principe, je me renvoie les alliés. On met la norme et collectisate. OK. Papa journaliste. Yo va na moi na miso ba tu ba tu na yo melani na ga ngapi bon fort. Te na melang ko ili kofi. Yo bon ici matin. Jamais. OK. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est vrai que Basololi amoni batute, mutusu pa rolo balikambu parce que amoni non mutute, et soka amoni mutuboye, akolo ba peke na ko changer, na ko bongola epé, o ya lobi, na ko comme songo pe, na ko bongisango na ko banini na au travail. C'est pourquoi peu importe o ba o solo awa, mais on leur donne cette occasion ya ko boye ba o ça la choix. Donc il est maintenant temps de la deuxième étape na biso ndoko biso à moi si à ça la choix il y a parmi Mibali Nisat au bazar derrière nos rideaux. On se retrouve juste après. Rencontre des âmes sœurs New Look. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Rencontre des âmes sœurs New Look. Rencontre des âmes sœurs New Look. Nous l'appelons New Look. Pourquoi? Parce que Badneko Baebi, la voix du peuple, Baebi qui est au Banda Concept depuis 2016 à la chaîne Abisso. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont bénéficié en ango. Ça, ce n'est pas du théâtre. Ça, c'est la télé-réalité. Il y a Badneko Bazo Luka. Espace Nabino pour faire un choix. Il faut espace autopécimino pour que Oya Luka âme sœur Nayo.
Donc on a vu ça moi aussi Emerode Tsaka ayaki awa pour faire un choix et nous avons pris le temps ya bolukelaye 3 candidats oyo bakoki ko correspondre na ba critères naé. To la conversation na loba tout à l'heure malobe ko bima mais pour tout ça au monde appelle moi ça lobité malgré ba défaut naé. To tout ça au monde na mobile lobi malgré ba défaut naé nga na boluka ko changer. C'est pourquoi peu importe où ba solo là mais nous donnons l'occasion na ndeko na biso moi si à ça la choix parmi les 3 candidats sinon candidat pas Robima ceux qui pas monique oya lobby oya poni a sepelité tant Robima azana liberté ya koboya to pe ya konima Emerode je pense que tous 8 ans au solo là yo et puis aux 8 ans yoka ba candidat na biso na ba misa to ndongo yoki mutu nini o monique okoki peut-être comment naé pour voir si vous pouvez tenter quelque chose ensemble. Donc, candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Oui. Pourquoi pour le candidat numéro 3? Bon, parce que dans Monique, dans ma campagne, qui est vraiment estimé. Déjà, il y a bien le gérance. Ouais. On a ramené le besoin de voilà, candidat numéro 3, je pense que Zoro Abisso, Soro pour la rideau Nabisso, Obima pour que tout le monde aille et puis Emerode aille pour ça la choix. Candidat numéro 3. Emerode, ça va? Oh, Sania. Nebeg Ozala. Papa. À côté d'elle. Vous voyez, oui. Mais elle soit en train de le Emerode n'est pas de bon, ça s'il vous plaît. Emerode. Toi, c'est la mouké. Ex, vous avez isolé. Ah, son nom, vous avez isolé dernier. Je n'ai pas compris. Candidat numéro 3. Oui, papa journaliste. Mamazol Bézé solo? Oui. C'est pour cela que na CPN na komi awa. Ah bon? Oui. Na bien que M. Emerode. Oui. Si il y a le bio dans mutazo ba kalingara mbongo apesa akabara mukia lingi nzoto mingi neyo. Oui. Yango za ko soutenir na ba propos nyoso. Na change. Donc bon, ça pour la suba to ko ta ati. Te benga lo yeba nini. Na lo yeba nini ke yo na bozaki la relation. Papa, on dit qu'il y a des abos to kanisa. D'accord, oui, parce que dans les gens nous traumatisé un siko. Donc tu t'as boy. On dit Emerode n'a changé. Parce que non, le rôle le but est changé ce qu'on a sani. Na sani. Na pas to bon sa maman. Na sani. Na to bon sa maman. Mbali msoa zati. Tu déjà non poni boro pour. Et c'est la poniete. La poniete. Emerode non ça lox kalate. Et la poniete papa son mbali msoa ça va changer pardon. Est-ce que yo bi ex on meya za ba lox bolinga na indi. Donc on est aquí donc on dira avec la client. Donc Nazaki dans na choix na mais on dira avec les obi ke nga plaisir na ou te zeku to no bokangisa te nga ou tu plaisir na ngeza que comme boyebani ya lobi aye bobongisa. Tu papa si tu peux super veste à lati. Donc on ta sérieux vraiment ko. Emerode n'a changé. Donc on changer le monde ya wesando et rezoa. So te yo souté pardon pour na zongi la suba nzunga kala te papa. Mais ya lobi a changé. Tu papa si ça yo lingi. On a pas souté. Tu peux savoir tenter peut-être attendre la compte émission PC une seconde chance comme abia lingio na ba critère nous sur PC wala le balingi. Est-ce que ouais ba ketina yaki a donc yaki ndepona pour mobile non mais si comme mobile on se comme bimisa ngado ya choix na ngate to bimisa le to yo mom to ponier na yeba kité ne bete kezaye dans la compte ce comme mo mangambité ça que ça kebo bimisa ngasi comme to nga za prana sa choix na nga. Pardon, vraiment. M, s'il te plaît. Si on en fout comme à ta devant public, s'il te plaît. Rencontre des âmes sœurs New Look. Pas Vincent, s'il vous plaît. M, yokangai, s'il vous plaît, yokangai. Papa Vincent, na banda ko bondela depuis kala. Parce que yenda zagima sinangai. Pena kokia ko kabana été moi mamangi mabilo amkem kende sale ke non tous à ma distance na bondele na miki ko bondela et simbité ndena yoka kike yo aya oleka awe pana et voilà ndio moi na se décider non le ko yoka ke ngana oleka awa donc c'est que le ko yoka ke ngana oleka awa mtonde ngana pona ndeza yo
Moi, je t'aime toujours. Bandeko, bolobi nini kuna basima? Ngana obimate. Ah? Ngana obimate. Déjà yemoko déjà azo benga mobali loko. Basi ça m'a na bango. Candidat numéro 2. Ah, nazaru na temps obimate. Na temps obimate. D'ailleurs, yenda bonga linga mibala ba lox. Ngana kofu. Mais mobali bazaki na la lox, hein? Ouais, kasi kangi. Parce que robi musangata ba baza kuna tala tawa za bien na ko sepiana ipa. Oyo bate ba obimate. Babi mako papa. Maman bon. On a foutu transport na sala choix te vraiment papa ta. Maman bongisa mutuna yo. Peut-être au coup tana mutuno mususo à part peut-être baron soge simbité mais na habité rencontre des âmes sœurs New Look. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que on a vu ça moi-ci Emeraude aboyi naé kozonga la ex naé o ya ki ko tenter soki peut-être quelque chose de ko botamba lisusu awa Emeraude na ba critères na ba qualité na ba défaut naé. Je pense que peut-être que vous appelez à mon tour à accepter Emeraude. C'était votre émission rencontre des âmes sœurs New Look. Aussi cité, donc nous sommes la troisième vidéo, on a aussi retrouvé parce que nous sommes la troisième candidat. Merci, bye. Gloire à Dieu, merci pour l'interview. Nangaka naïb sabato ba Holanda biso, toza na clôture il y a 100 jours. Donc banda qui 100 jours na biso il y a prière. To clôturer 100 jours le 28 novembre. Donc 100 jours to clôturer le 28. Na tina na yango ndeto bongisi grande veillée sacerdotale et prophétique neto dénommé yango Siloé 2025. Siloé 2025 c'est la 20e édition. Oyo nzamba tindanga na sambela kapona bana ya liboso. Tozana ba témoignage salami mingi bato ba bika bazwa ba délivrance parce que bana liboso ba bundisaka bango mingi. Mwana liboso to bakatanga botami aye na famille d'accueil. Est-ce que ba kolinga to ba kolinga ete? Ya obitumba e yaka mina bana liboso bo remarquer na ba famille bana liboso ba bundisa ba omi parce que ba bi que ceux qui bo bundisi bo kweisie ba leki pe ba kweya. Yangwana veille auto sali le 28 novembre. Tongito sambela pona bana ya liboso. Donc mwana liboso so la nangoza na France awa. Na Île-de-France, na Belgique, Allemagne, Suisse, partout puisque vous allez boya na katia grande veillée autokosala a pona bana liboso. To sambela pona baka résistant. Baka oyo bande silati et aussi là le 28 na clôture à 100 jours na prière. Ozana maladie héréditaire, incurable, nyoswana, yaka toko sambela ensemble. Zamba pambola bino na ozala nga mokote na za accompagner na basali nzambe. Tozana apôtre Kerok Kokoba, to sambela ensemble na ye, na basali nzambe bele bakoya to bondela, na bayembi ebele, ndeko Thomas Lokofe, ndeko Dambuta, tozali na Dior Vanga ya Suisse, tozali na Sir Dina Ngangwele, évangéliste ya ozana biso. Nzambe apambola bino nyonso. Boko contacter biso na numéro 0033 7 66 27 40 0D. Ndongo zwi numéro wana. Yom to ana Kishasa. Benga batuno ba ana poto, ana problème mukanda, ana likambo bezo tungisa e. Bengaye loba kozanga te na veye ya Père Konde. Numéro yangwana bo benga bandaka nde ozolanda benga kasiko. Zamba pambola bino. Merci beaucoup. Lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple tomemeli bino Vincent Elibino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku touti boye la so touti boye toza la makadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à Nécropole 15 minutes na entrée à Kingakati c'est-à-dire tant touti boye bifurcation oyo nzelo kendaka mususu eke mbakana oyo ekei Maluku po mema biso ti na Maluku centre isika po batu pena bazala bato babi Maluku bien mais oyo zali nzela oyo ekememaka ti na Maluku donc oti ntsele poto kende vers Maluku donc oti ntsele poto kende vers Maluku centre nde nzela oyo ememaka nde esika oyo nayeli bino basango ya malamu bozotala na nsima na nga awa omoni terreau nyonso bomoni nsima na nga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4,500 $4,500 20 sur 20 $4,500 aussi lupangu na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci
ya kosomba par tranche. Okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches. Okoki pe kopesa mbongo na yo cash. Donc oyo amoni ka kopesa na cash. En tout cas tu na biso yango wana, mais soko moni koza na posa terrain et que okopesa 4500 du côté, to kopesa opportunité de foot en 2 ou 3 tranches. Benga na numéro auto choba de l'écran pour na resola ba détail. $4500 aux lupango na yo et parti au tozali na souligner que ezali vraiment parti ezali etondi kaka na ba chantier. Donc soki yo po lingo bakisa yo pe chantier ko tonga, en tout cas ya mbango parce que dans une année, dans 2 ans, tu vas retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer. Dans le cas de pour que Nathalie Sabino pensa que nous avons solo ya concession nini. Donc, nous avons macadam, au moins dans le cas ici. Donc, alors, ils que au commis na site et puis après, il faut jouer sur moto pour que tu sortes na quantité. Donc, ici qu'on a zali tozali bongo entouré na macadam. Donc ne omoni macadam na simalanga, soye na continuer tout droit boy, na obimasu na même macadam dans eza na forme ya arc. De ça la arc boy dans concession na biso eza en forme ya arc. Donc ne omoni macadam boy, soye na ko pousse na bani ko kende tout droit na kepeka na macadam. $4500 somba mabele na yo na village Matongé. Donc quartier o babengango village Matongé. Donc na commune à Maluku, quartier village Matongé, oye okuti concession na biso eza awa o tozo pesa mapangu, ba terrain plutôt na 4500. L'avantage boza nango lisusu eza que eza ba terrain cadastré, c'est-à-dire ezali ba terrain o déjà enregistré dans l'état congolais. Donc après 100 ans, après 1000 ans, après ce combien d'années, moutorote melo azate parce que ezali ba terrain o l'état congolais. Donc là ozo somba terrain tu peux son numéro cadastral déjà, oh, ils ont déjà enregistré dans l'état. Donc là, tu as combo numéro, tu attribué ou pas là. Donc tout est correct. Ils ont terrain à chef coutumier, ils ont terrain à problème, ils ont déjà tout est en ordre pour que yo au somba terrain na 4500. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele. Dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis dans le master, na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons 2 branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour un traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dulci cheveux, pour ça, il y a huile, un shampoing, pour un traitement, il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki, et puis ils allaient retarder, repousser, il y a cheveux blancs. Tout ça, il y a un parfum, tout ça, à base, il y a un zété, il y a Congo. Spécificité, ils allaient quitter ça, stress, il y a un autre. La branche médicaments, tous allez na médecine, sirop comprimé, ou ils allez qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso, ya mou,
Vous allez dans qui c'est diazostimule ou ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans qui c'est zingenalis, suppo, na comprimé, vous allez traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman. Vous allez dans qui c'est sensiphos ou ils allaient qui il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans qui c'est méamycine crème où ils allaient traiter différentes formes de maladies où il y a ploposo, mycose où c'est la na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez dans diazolex où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kisi na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ils allaient qui na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Louise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité.